exemple tant mama si akoti na église bomoni que même bateau bafinga mama si na musika bazalaki obligé batala mama si yeyo ba comprendre te et elle est très belle, elle est bien habillée parce que les seules places où bakoka ko critiquer mama si za place à matanga wana voilà habillement mama si za ki le la première dame mama wa taifa ejika la bachaki feti gola il fallait batia petit Congo le so basala ki bongo batu balinga ki batonda plein le ko les a feti gola donc soto kei kuneza le ko la tozo pesa nde faire gola makamu mama wa taifa ejika besengelo bete la biso expérience faite na yo na musala na yo mama Congo na niveau ya poto musala na yo zani qu'est-ce que tu as gagné parce que quartier latin oyo tingami nango olalo la muki analyse quartier latin olalo la muki analyse quartier latin moi je me pose la question yo esengelo ya ko expliquer biso esengelo ya ko beta lisolo par rapport à ta vie par rapport à ce que toi-même tu as fait na yo mama wa taifa ejika TV mbote na balandi na biso nyonso ya Jika TV News balazolo anda biso mokili mobimba topesi bino bambote na bino pe balosako na bino bipai nyonso bozali totombeli bino boyibola na Jika TV News mbote pe na ba fan etu ya ba musiciens ya monde entier toyebi ete bozali malamu pe bokozala malamu pona kolanda biso mokili mobimba vraiment mingi ya koloba ezali te topesi Fabrice Mande na nsima ya kamera mbote elongo na ye nde tokolobela ana tokosala analyse na biso na poko ya lelo sur makambu ebele bandeko analyse na biso na osali nango peut-être na 3 sujets mais na ko développer na muzindo pe na okende nango penza comme il faut. Alors première analyse na biso na pesi d'abord mbote na ba équipe nyonso e soutenara ba musiciens nazali komona lokola ba Gaulois na ba Gauloise nazali komona ba fan tu ya mopa o mokonzi pourquoi pas ba fan ya mama si ya monde entier pourquoi pas ba griffe na ba tigresse tout nazali kopesa bino bambote merci beaucoup toko bandana na sujet oyo ya feti gola oyo balobi ete ebeti mama na mpiaka batuti sikoyo baza koseka faire gola batuti siko bazali kumiye faire gola batuti siko bazali ko saboter pe ko sala ba émission pona koseka faire gola to moni kutu soki ezaye to ezayete hein mutu moko alobaka ke ya za grand a poster pa inaye pona kosemonke na faire gola alors bandeko tokomekana ko développer tokomekana ko kabola makanisi tokomekana ko panza pe toloba nanu ya solo makamnyo se tali faire gola na mboka na biso ezalaka toujours na ba problème ezalaka toujours na ba biloko moko bosala ke non makamba faire gola na mboka na biso ekende liboso te komona ka batu bakotelema bakanga batu bakotelema bapekisa batu bakotelema batelemela yango okomona toujours makambo moko koya oyo kosala que faire gola eza na ba concert na yeza na ba biloko na ye ekende ndenge sengelité par rapport ya bato mususu kaka na tour à faire gola nde stade de Mathieu ça na ba problème kaka na tour à faire gola nde tata Raphaël ça na ba problème na ba musicien mususu makambo wana ezala raté bato mususu c'est comme si faire gola azali musicien ya Congo te bato mususu nde bazala musicien ya Congo ya Congo alors pona oyo tali que non pourquoi faire gola tango gouvernement boyi ya nilaki yango il fallait tika kaka bongo a continuer na ngote alors bobo santé que faire gola azali leader faire gola azali leader azali vraiment na besoin que non eloko na la kaki invitation pesa ki bande kona ye ya libanda o ba considérer ka ye lokola leader ba ya pe ko sepela ne loko asalaki mais a congolais lokola bachaki feti gola il fallait batia petit Congo le so basalaki bongo batu balingaki batonda plein lokola eza feti gola donc soto kei kuneza lokola tozo pesa nde faire gola makambu. Voilà motema pe motema mabe ya congolais et voilà le pensée ya congolais et si tanzamba me marabiso ba congolais na omona ke no congolais basala na matière moko ya haine basala na matière moko ya jalousie impossible basala na matière moko soka ini okokate et voilà pourquoi le lomoni ke no feti gola wana même na cérémonie nango ya confirmer yango et pesi succès mais ngana koloba ke no pona clôturer sujet oyo félicitations papa Hervé. Tu as osé, malgré sans production, tu as osé, malgré tout le tal au bâti la caillou, au zakapé au mekaka. Mais ba misu su batiaka, sans ba producteur, sans ba tuna simana bango, est-ce que ba okoka na ebité? Bato lelo bazo telemela bazo finga yo, est-ce que lelo ba okoka na nzi na ebité? Mais félicitations quand même n'a pas oyo sali, ponanga ezali malamu mingi koleka. Alors merci beaucoup la famille.
tozali ko continuer toujours na ba sujet na biso dans kolobela mingi mingi mopao oyo bana Londres balobi ezali quoi deuxième sujet na biso tozali na trois sujets awa na koyi na deuxième sujet na biso bana Londres balobi te Quadraman yoko ya boite oyo yaki ezalaki na cadre ya festival Afro International Musique. En tout cas, les gars, mon père, yo sengelo ya. Les gars, mon père, yo sengelo songa. Parce que biso to tonda kite, biso to lia ki biente, bilé ye fanda kite, puis to mona yo kala, yo sengelo ya, obeta, na quartier latin, mopimba, latino international. Ba musicien tu ya quartier latin, mon père, tolingi to mona bango. Bosenga ya banduleman na kati ya Londres na Angleterre ba beleli Quadraman ba yebisi Quadraman tozana besoin na yo tozana besoin zonga parce que oyo elekana kiawa toyebaki ke ba payande ba bengisa ki okata ndengo za grand ba bengiso na kati ya ba grand biso tozana besoin yo zonga alors yango le grand mopa wazo zonga le 8 octobre le grand mopa na quartier latin mobimba ilongo na mama si grand prêtre mère ba kozala na Londres. Mindule ya kitoko ebongisami ensemble na quartier latin kule kozala opesi mbwa boyi olobi na mbwa alobi te aza mokonzi ya masolo ekozala somo ekoyinda ya kosakana te alors la famille bana Londres tout bomi bongisa chance epesameli bino eza le 8 octobre de mon pa azozonga lisu na quartier latin na ye mobimba tout elongo na mama si la reine bakozala kuna alors bobongama tokoya kozongela lisolo oyo na suka ya solo. Alors n'oubliez pas la famille. Platinum ezali ko beta pe ezali ko continuer ko beta yaya ezali ko coiffer parce que jusque là ezali eloko moko te elongoli Platinum sur le marché. Platinum ezali ko coiffer, Platinum ezali ko kata batumitu, Platinum ezali donc so ok na gauche Platinum, ok na droite Platinum pona bandeko na biso bakota ka ba boîte. Tant bazo kota na ba boîte bandeko. Boza koyoka ke lolenge Platinum ezali ko betela. Bino moko bozo senti que non, ça c'est une autre chose. Ça ce n'est pas possible. Yango na yebisa ka bino le bandeli que no Platinum oyo esengeli ezwa disque d'or. Platinum esengeli ezwa disque d'or. Parce que boye ba que no ba surprise ya Platinum eza incroyable mais vrai. Na lobi penza pe na répéter incroyable mais vrai. Ba oyo yo kala que non ba surprise ya kafumba ba surprise ya minene ezali koya okomona ke mopa waza na yeme azobimisaka biloko ozomituna ke biloko ebongamaka on eza ba secret ya Platinum bandeko bozwa ta ya kosomba nazosepela na bandeko na biso baza libanda nazosepela na bandeko na biso baza braza nazosepela na bandeko na biso baza na Pointe Noire nazosepela na bandeko na biso baza na Lubumbashi nazosepela na bandeko na biso baza na Kinshasa nazosepela na bandeko na biso baza na Afrique nazwi ndeko na ngai ya mwasi moko ya Tima Masi Monica à partir ya Abidjan. Ma chérie, je te salue, beaucoup de bisous là où tu es. En tout cas, naza kopesa yo ba merci pour na fidélité pe bolingo bolaki c'est pas un grand mopao ko somba ba CD wana omoni mutu moko asomba yango ata 20 mutu moko asomba yango ata 10 ye moko asomba banjo kakabola parce que chez Koffi Olomide il n'y a pas concurrence. Lorsque vous allez ko sala ka pona bolam, lorsque vous allez ko sala ka pona ko sala que non to allez ko soutenir pe ko appuyer misala ya nani leader na biso to artiste na biso musicien to légende ya mboka na biso Koffi Olomide tozali ko appuyer misala na epo ekende liboso. En tout cas peu importe oyo ko sala maman, peu importe oyo ko sala papa, tu le fais pour na ko soutenir misala ya artiste na biso qui est Koffi Olomide légende ya mboka. Alors merci na bino tout bobo sana teke Hippodrome de Vincel de Paris et Osela biso 2025. Place wana nazo pema esika mama na makambo ekozala wana mingi mopa walobi concert ya vie na ye, concert ya histoire na ya beta ba Olympia beta ba Zénith beta ba Stade des Martyrs beta mais wana lobi pona ye moko le grand mopa au Quadraman songa mbeli alobi ke Hippodrome de Vincel ezande concert ya vie na ye soko moni légende monene na lolenge ya mopa mokonzi Quadraman alobi ke Hippodrome ezali concert ya vie na ye. La famille, il faut comprendre que non, ça sera chaud. On se prépare.
on se prépare. On se prépare. Parce que 2025 là, ils ont la somme. Na Paris là, ils ont le plus mboa boy. Mboa ke koto le bite yete. Ya zongi koto ya yete. Parce qu'il faut to mi bongisa. Ba ko zongo ba to mi tema mabe ata bo pusani bo kokate. Parce que vieux déjà zalaki na avance na bino. Vieux déjà beta old likolo na bino. Vieux déjà beta qui sembeta likolo. Ala kisa déjà parce que azala muto ali bosser kwa no se concert na 2025. Ceux qui na se tromper, ceux qui na mutu mususu na liste bo pesa nga kombola ye. Na kotanga ye na plaisir en état ba musicien mboka na biso. Mais vieux mo pa o hein Quadraman azala ki muto ali bosser kwa no se que 2025 tokozala na mobange na activité tokozala na mobange ya concert oyo nano yokama te nano ebeta te okobeta na stade de martyr okobeta wa tant que ça na mboka na yo yaya o comparer yango te ne produit de Marseille de Paris parce que wana eza libanda mboka yaya 100 000 places ezali lisekite la famille biso tozozela toza déjà na septembre esika mopa alobaki ke kala te makambo ezobanda biso tozaka sûr na mopa o todutaka jamais na maloba na ye parce que tango alobaka kokisama akokisaka ngo kaka a 18 ans ofolomide soka promettre eloko na ye lobande banguna lobande bato mitema mabe lobande bato akieto lobande bato batondisami na motema mabe baya omitia liboso po baluka lolenge nini bakoki koneutraliser pe kobebisa mopa o mokonzi pe misala na ye. Alors si ce n'est pas comme ça bisope bato balingaka ye bafani na ye na bato balobelaka ye tosi totelemi toyebe sibino ke rendez-vous ezaka moko 2025 tozali kopusa na malembe bandeko etikaleli biso kaka 3 mois po tomona elongi ya 2025 mabende liwa parce que mokelinde muto alobaka mokelinde muto adesidaka mokelinde alobaka qui peut entrer qui peut rester soki mokeli alobi moi j'entre gloire à Dieu soki mokeli alobi moi je reste gloire à Dieu parce que yende mopesi ye pende mozwi. Alors ngana ni na beta tolo ya koloba ngande na zabo nazo signer na kokota na 2025 te yango tolobaka inshallah soki ala permettre biso tokokuta na 2025 mbunzu na mbunzu makasi na makasi tolo na tolo tozo beta tozo vimba to ete awa penza toza na produit de Marseille de Paris elongo na mopa o position ngambeli Quadraman hein obalangani ya mama si. Merci beaucoup la famille, à ne pas oublier on avance nalingaki na tia moi sete moko pona sukisa parce que ndesi je na biso suka nalikambo etali mama Congo mingi tolobelaka mama Congo azali na bitide ya koya kotanga makambo mingi ya mama si azali na bitide ya koya kolobelaka makambo ya mopao ezala makambo na ye privé ezala makambo na ye professionnel mais na kotuna mama Congo omoni ngai nazali na bana mibali mwana na ngai ya liboso aza na 16 ans mwana na ngai ya mibale aza na 13 ans jamais nakoki kozwa kata ya kolobelaka nana aza na mwana te nana ko bénéficier te au moment où depuis na yeba yo nanu na yeba référence ya oza na mwana to oza na mwana te soki pe oza na mwana référence ya mwana na yo eza wapi nanu na mona yango te jamais avant yo zwa ta ya kolobelaka pe ko vérifiaka que mwasa kingani na naboti te mwasa kingani na sali boye te kosalaka ba crise ya jalousie na bilima ndenge bozalaka bino bolingaka ba musicien samba musicien bayeba keno fone nanga kinganda linganga botombaka ba mure na ba musicien samba musicien bango moko ba se rendre compte keno ngande na zaboye mutu kinganda salinganga te bino bolinga siko bokomisaka basa ba musicien wana bambanda na bino. Avant yo banda kotanga kingandi abota avant yo tanga ozo prononcer kombo ya mama siki abota to abota te soki ta wana ozwaka oki pe kosalela biso ba contenu nde tomona na baninga basala ba contenu na bana na bango basala ba contenu pour relaxer keno ngana za intégrer selon ndenge yo relaxer biso mama Congo ke ozali intégrer ya solo selon ndenge yo lobaka ke ozali intégrer na intégration na yo wana est-ce que za na bana to za na bana te de la même manière yo lobelaka bana baninga même na ndenga mabeto na ndenga malamu est-ce que kozwa courage wana ya kolobela pe vie na yo de la même manière okotaka tina vie professionnelle ya légende lokola Koffi Olomide
okoki kolakisa biso mpe na ndenge oza na Paris wana profession na yo na kati ya Paris eza nini, osalaka nini, osedebriaka na nini, ndenge ofandaka wana osalaka nini. Parce que nga jika après émission nakendaka na TikTok nasali promotion ba produit na nga ba produit, j'ai fait beaucoup de choses, nasali marketing ya partenariat na nga na Edeboté. Oh ça, il y a beaucoup de choses. Lelo ko yebisa nga na pesa mutu conseil leson nini mutu akozwa mpona mutu atie tioko nakoyebisa ye kosala boye te, nakoyebisa ye kosala boye te, tala kutu na mekaka boye, tala kutu ndenge esalaka. Siko yo ozoya avant yo ye kopesa bato ba conseil professionnel na entreprise oyo esali plus de 45-46 ans ezwa na succès yo nano oyebani pe te, parce que boza baka baprepre na bamopao entreprise wana ezwa ba succès yo nano pe oyebani pe te. Siko oya kofanda l'entreprise wana opesaka analyse okritikaka olobele loko ya mutindo wana sans d'abord nous expliquer que voilà nga naza na Europe, voilà nga na umeli na poto, voilà ba conséquences na poto sengeli to sala, na poto sengeli to bunda po na vie. Mais est-ce que yo lobela biso bongo, est-ce que yo expliquaka biso mama kongo ole yo ya kofanda la biso na vie privée ya mamasi kombo ya mamasi matin midi soir mama kongo na munoko na yo elongo na bakolito na yo bao babombanaka na bao bamonanaka bazalaka na se ole yo ya kolobelaka biso boy ole ya kotangelaka biso kombo ya mamasi matin midi soir. Mama, parfois il y a les gens qui t'appuient, il y a les gens qui te félicitent, il y a les gens qui t'encouragent, parce que ceux qui ezaki na bato bancourageaka yo te ma chérie oko sala DKT o sala na ba live, c'est parce qu'il y a les gens qui aiment tout ce que tu dis. Mais bato wana ba permettre yo olakisa bango pe ata mwa muke na ndenga mabete vi na yo pe ekoko permettre que no okomi na yo pe vedette na ki vedette na yo pe bato bako analyser si bana na yo na ki vedette na yo pe mama kongo nzoka nde tango yaka kosalela biso misala awa azaka na infirmier, parce que le seul musala ya mutu lokola yo soko lingo sala pona zwa yo na valeur ezaka ki infirmier ou bien oza journaliste. Mais si on y a une femme ménagère, tous les gens qui ont travaillé dans le foyer, parce que une femme intelligente, le travail dans le bureau. Mais c'est une expérience faite na yo, na musala na yo mama Congo na niveau ya poto, musala na yo zani. Qu'est-ce que tu as gagné? Parce que quartier latin oyo tinga minango, olalo la muki analyse quartier latin. Olalo la muki analyse quartier latin. Moi je me pose la question, yo sengelo ya ko expliquer biso. Sengelo ya ko beta lisolo par rapport à ta vie, par rapport à ce que toi-même tu as fait na Europe. Épargnez-nous d'abord tout ça là, parce qu'il y a Kofi Olomi, il y a Jibe, il y a Werason, il y a Nyoka Longo, il y a Joska. Bango pe baza bato ba yebani, bango pe baza na besoin tout na bango. Werason maison mais tout le monde tout se paye pas. To pe si Werason merci félicitations. Il y a Jibe Piana. Bango pe baza na besoin. On le bela pe bango. Jibe Piana makamba mwana ntuke bimiao. Obeti yango setete lokola yo kangami na mamasi lokola okangami lokola sonzo di soleil si la raté. On dirait on a problème moko ya ko souk ya ko kata yo na mamasi. On dirait yo na mamasi bona débat moko bo sengeli bo sala ngamo na comprendre tes années parce que mamasi à niveau na yo te. Prévenez so comprendre tango kutu. Mamasi akoti na église pona ko kende ko tika oya ye mobali. Ko pesa au revoir ya suka na mimi tikeba. Pour comprendre que non. Exemple, tant que maman si a continué l'église, bon moni que même bateau va finir maman si na musika bazalaki obligé batala maman si yeyo, va comprendre te. Et elle est très belle, elle est bien habillée, parce que les seules places où bakoka ko critiquer maman si sa place à matanga wana. Voilà habillement maman si avec le la première dame. Comportement maman si ezalaki lokola la première dame. Moi soyo ala kisi que non aza moi si ya malonga, moi si ya charisme. Bien habillé comme nana mutuchi na makolo malgré sa place à matanga. Qui peut se comparer? Elle a vraiment bien. Elle n'a pas
tellement compliqué, je ne sais pas quoi, selon les gens qui ont des places, compliqué, non, elle était seulement classe. Charisme, le bingaye. Voilà. Mais tu vois qui va tout sur la vidéo, il y a maman si, mais elle est très belle. Parce que à ce niveau, on a bien noté. Tant on vient de voir Luka Boyeba, yozo ça la balève matin, midi, soir. Oyeba, bota toi, bota te. Il y a zo passé, na minute, zo passé, ba bon moment. Na monsieur. Son mari. Kalate bazo zonga, bazo que le bête concerne quartier la thème mobimba. Makambo zo zela, platinum zo bête na ndenga osakanate. Mama, pona osukisa. Tozaki na 3 sujets. Sujet na nga suka yango pona osukisa, elo nga na koloba na ezani. Vraiment nga na koloba na yo ke avant yo yaka ko citer kombo ya mama si oya kolobaka banalize si makambo ya bato bandaka analyser si ta vie ta propre vie bandaka ko analyser si ta propre vie analysera si ta vie vraiment c'est très bien. Expliquez-nous bana no basa wapi qu'est-ce que tu fais à Paris donc c'est tout, c'est très important. Merci beaucoup la famille, je vous aime, je vous adore. On se retrouve prochainement dans le même numéro ndenga tozo baboye inosbi azali ko se retrouver na mikili ya bapaya soko bomoni inosbi na mikili ya bapaya c'est que makamba kitoko ezolanda bino et kozala toujours na kati ya EP. Donc cela veut dire que tournage bien loko moko surprise moko ya mutu ya eza kolanda bino to peseni ba au revoir to kutani mbala sima, bye bye.